Il était un certain temps, le pasteur Bienvenu Messalan, un homme pas comme les autres, un homme politique de grandes envergures, un opérateur économique, un animal politique, un homme d'affaires remarqué dans les affaires, notamment dans l'entrepreneuriat, dans la culture, dont le pasteur Bienvenu Messalan produisa plusieurs artistes congolais comme Beningonde pour sa toute première fois en Europe vers les années 1999, précisément à Londres, dans une grande salle. Comme le pasteur Bienvenu Messalan a un cœur en or, il s'arrêta pas là. Il produisa encore le pasteur Alain Mouloto dans son album Jésus les princes glorieux. Le pasteur Bienvenu Messalan, avec son atout politique, l'homme d'État assuma la présidence de l'interfédération du parti Résistance de la République RP en sigle. Cher parti a musé Laurent Désiré Kabila en Europe. Du côté sport, toujours dans le cadre de bien organiser les choses, le pasteur Bienvenu Messalan amenant les catcheurs anglais ici en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa. Mûrement réfléchi, intellectuellement stable, l'homme décida de créer une association dénommée les Amis de Bienvenu Messalan, ABEM en sigle, dans le domaine de l'agriculture, santé, éducation, sécurité et sport. Notez bien, l'association Les Amis des Bienvenu Messalan, ABEM en sigle, procure déjà 100 hectares en République démocratique du Congo, dont les travaux de production sont déjà en cours. Bonjour, welcome sur Welcome TV. Nous sommes en direct ici à la télévision. Que Dieu vous bénisse. Alors, Tozana Sangwa Mawa, to perdre artiste Somunene depuis Kinshasa, Oyo, Batnu Subaïbi, vers Kiski Amanga, Nakufaki depuis Mikolo Telekawa. Donc, spécial condoléances dans la famille Oyo, Ezali éprouvée. Alors, tous appelés sur Sangwa Mawa, Oyo, Toutiko perdre maman ya vice-président Nabiso. Maman Franck Akil depuis Paris le 18 octobre. Aïe pas au côté Kabiso depuis Paris. To paye sous ma condamnation na famille éprouvée. Alors to la picture na bon aussi mana cause donc la bino after this picture. If you can put that picture for me, please. If you can put that picture for me, please. Thank you. Can you just put that picture for me, please? Thank you. Wana ezali photo ya Mowei, Mama Agnès, oyo aouta kotika biso depuis le 18. Alors, obsèque de Maman Agnès Nahimana, née Maïmana le 10 janvier 1939 et décédée le 18 octobre 2022 à Ivry-sur-Seine. Déroulement est passé boyé à Koufaki de mardi 18 octobre 2022 vers 23h20 à l'hôpital Charles Lefroy, cette avenue de la République 94 200 Ivry sur Seine. Séjour du défunt mercredi 19 octobre 2022 10h hôpital Charles Leroy, cette avenue de la République 94 200 Ivry sur Seine. Soins toilettes lundi 24 octobre 2022 10h toujours à l'hôpital Charles Leroy. Mise en brière vendredi le 28 octobre 2022, 8h30, toujours à l'hôpital Charles Leroy. Présentation en salon, vendredi 28 octobre 2022, 8h45, toujours dans l'hôpital Charles Leroy sur cette avenue de la République, 94 200, Ivry, sur Seine. Fermeture du cercueil, toujours vendredi 28 octobre 2022. 9h15, wana egozala fermeture à cercueil. Transport après mes départs, le vendredi 28 octobre 2022, 9h15, toujours à l'hôpital Charles Lefroy.
Dépôt vendredi 28 octobre 9h45. Et puis transport après MIB départ lundi 31 octobre 2022 9h30. Cérémonie lundi 31 octobre 2022 vers 10h à l'église Saint-Pierre-Saint-Paul 108 avenue Maurice Torres 94 200 Ivry-sur-Seine. Sépulture lundi 31 octobre 2022 à 11h30 dans le cimetière Sucy-en-Brie, rue de la Procession 94 370 Sucy-en-Brie. Transport après MIB arrivé lundi 31 octobre 2022 11h30 cimetière Sucy-en-Brie sur rue de la Profession 94 370 Sucy-en-Brie. Illumination lundi 31 octobre 2022 11h30 cimetière Sucy-en-Brie rue de la Procession 94 370 Sucy-en-Brie. Wana ezali obsèque ya maman Agnès Naimana. Wana ezali maman ya Frank Akile oyo azali vice-président ya les amis de Bienvenue Messalin ABEM en sigle atika biso depuis le 18 octobre. Que son âme repose en paix. Alors tokota na masolo na biso oyo ali avant tokota tozana na livre moko awa oyo ezalaki publié par les diaspora livre oyo batie ba ministre na biso na kati et puis ministre Didier Boudimbu paza na kati awa ministre Didier Boudimbu pazali oyo ba anglais bandimi oyo za livre oyo esalami na diaspora awa na kati na Angleterre les anglais bandimi musala ministre osala et puis apesaki meeting moko elekaki awa depuis lundi elekaki et puis ndenge président Félix ayaki na kati na Angleterre awa donc masola bien et salamaki alekaki donc asoli na prince et na roi donc avant to na kotana na ba masolo mususu to na vidéo oyo bon na ozonga na bino after this video. Thank you. Je voudrais le dire que après l'indépendance c'est la première fois qu'on construit une université. Ça n'a jamais été construit après l'indépendance. Et ça c'est Félix Tshisekedi. On pourra tout dire, mais en tout cas pour mettre l'accent sur l'éducation, il est le champion. Vous avez dit? L'éducation pour lui, c'est une priorité. Il est champion en matière d'éducation. Félix Tshisekedi? Oui. Puisque je ne vous parle pas de montant. La première phase, c'est 100 millions de dollars. Donc, à Kangi Misalobi, monter à 100 millions à l'université. Puisque quand même pour la première fois, on doit avoir des établissements, des universités construites avec dignité. Oh, mon vandi kaka, vandi na kit normal, hein? Azana oh, mazo kene na restaurant. Donc c'est des universités complètes, adaptées donc aux normes européennes. Allez-y voir. Je voudrais que vraiment que je ne parle pas seulement que chacun aille voir, qu'il voit ce qui est en train d'être construit là-bas. Et donc je ne dois que féliciter le président de la République qui nous a autorisé à faire ce programme-là et qui a dit bon, moi je croyais qu'on allait faire des réhabilitations et ainsi de suite. Moi je faisais un programme pour ça. J'ai dit non. Ma cambo réhabilitation tike lango ba université. Auto ça la biso gouvernement, tout ça lango na nenge ya propre. Les Belges l'ont fait, pourquoi pas nous? Fait. Vous avez supprimé plusieurs universités. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais qu'est-ce que vous avez construit ou aménagé dans le domaine de l'infrastructure pour rendre l'université viable et dans la moindre condition? Qu'est-ce que vous avez déjà fait? Alors, si le plan là, je ne vais pas beaucoup parler. Je vais laisser que vous puissiez mettre vous-même les images pour voir ce que nous avons commencé à faire. Après l'indépendance, tout le monde université au Belge Batonga. Gouvernement et Tonga dans nos universités. Donc, depuis Inikin, ils ont belge, ils ont belge, ils ont belge. Ils ont la peinture là où on pouvait encore mettre la peinture. Maintenant l'État, ils ont quitté, ils ont bon côté pour construire une nouvelle université. Alors je voudrais que vous puissiez compter. Nous sommes là, ça fait 1 année et 4 mois. Je parle bien de 1 année et 4 mois. À l'IPEN. On commence par l'IPEN. Commence par l'IPEN. Ok, les images sont là. Construction complète de l'université. C'est que je vois là. Avec une réhabilitation complète, donc complète. Ça va être une université Pemba neuf, même tous les trucs qui n'étaient pas terminés là, complet. Bonjour, welcome back, welcome to Bolandi, ministre. Il y a enseignement supérieur universitaire, son excellence, M. Moindo Nzangi. Boyoki Makambo Alobi, le président Félix Azali, spécialiste en matière d'éducation. Nenga Alobi. Alors, il y a spécialiste en matière d'éducation parce que y a ministre a aussi la masolo.
Et par c'est pour la première fois donc depuis l'indépendance, c'est le londe to le bâti na tawana que batonga université na kata Congo, université pena moderne batonga. Donc c'est pour la première fois mutatongi yango président Félix Tshisekedi. Bolandi na image. Donc et là on a un lobby boy, na ina loba na fungola moi président de la République moi Misumuke. N'a fait comprendre que alanda ba touté que ndenge ba pression au monde ndenge moyindo l'équipe boyé il a bien parlé du président Asali donc azo sala musala ke na yebi ba seremo ba musu ba te balongole ba alanda ba touté donc poste wana o yazali ya président de la République eza poste nzamba tie wana donc quand Dieu te met dans une position où ils a élevé koleka ba position sur na mboka parce que à part le président donc dans la Congo Moutou Azali Kolo, le président de la République Azate. Donc c'est lui qui est le chef, il y a battu surtout na Kati, na Mboka. Donc quand Dieu t'a élevé au-dessous de toutes les personnes, donc cela veut dire yo travailler na batu oyo oya yo. Na bandela pour na batu musuba comprendre. Donc il travailler avec na batu ya yo parce que Mboka na ba pesi yo. Pour na o travailler yango, o cultiver yango. Travailler na batu ya yo. Na bato bazolinga yo à 100%. Neti natali moyindo nzangi wana. Na moni pena ke no moyindo nzangi. Magazarani na gouvernement oyo le kakala. Sikoyo nde natali ye na moni pena ke azolima président Félix alingi ye. Travailler na bato oyo balingi yo et puis ba petit nyoso tout ya yo. Ba Tony moi ba tout nous surtout ba ministre nous surtout oyo ya yo. Travailler na bango. Donc, cela veut dire qu'on change bango pe ba position te tika Moïse na position wana parce que akola wana ayeba makamuna ye très bien wana tika ba ministre mususu o le pe bazana ba poste wana lokwa Tony Mwaba akola pe kaka wana a continuer na makamuna donc ba ministre nyoso tout o ya yo donc o zo mona pena que donc so la na nga pongi donc nazala nga l'aise akosala nga mabete ako critiquer ne ngate. Tu l'as dit, tu as suivi un exemple, il y a Moïndo Nzangi. Donc, dans Félix, président Félix, a commencé à m'abbé, à critiquer. Dans le but que les Arabes, tout le monde en Angleterre, il y a pression, Boris Alongwa. Il y a pression, il y a pression, avant Longwa, parce que Mkonzamboka, Benaki, il y a notala Bolongwa, parce que ma solo est politique. Mais le problème c'est que quand bango babaki alonga bakomo senga zonga tangu kaka premier ministre na biso auto démissionner lundi auto démissionner a démissionner na bengi Boris pour ça na voyage na bengi ya invité na tindele message na biki ndenge za na zonga batu na mboko bazana besoin na yo donc na komi et puis kana mité na ko azozonga na biki ndenge za masolo za na moko. Donc, yo zonga na yo parce qu'il faut 100 députés soutenir Moutouz après ministre depuis lundi kaka lobby. Si ko yo ozano na 100 députés ngo ba soutenir yo zonga sala masolo na yo parce que moi na série moi na ebisaka na bana so na bike mo ndengeza na ngwana ko zala ba ministre boko za premier ministre ba président il faut un esprit dictateur parce qu'il y a un esprit loka ba congolais esprit qui dictateur penda donc ndenga loba na bango na kolongwa te naza président naza ministre naza premier ministre na bino lelo ti lobby sala maka pe bongo kolongeza ka po babenga ke ka po mutu lo sa na chef na ye pour chef netanga lobby ne ke tika yango atikaki donc ndengeza awa le président na biso ba congolais pe bazanga ba chef na bango. Là, on a dit Nathalie vidéo moi avant la landa ya sénégalaise mo bon modèle azo finga président na bango Macky Sall na yokina ma on a dit oh vraiment ezame masoni azo ba même makambo ke monsieur za nango vérité mais même yeso ba na poste wana o ya président de la République a ozanika commandé dirigé par bato ba dirigeant mboka parce que mboka izaka diriger na bato moko oyo yubino bo mona bango te. Donc, ça mais il faut ça en stratégie. Mon président Félix je suis en train de m'imaginer. Et puis, je continue à penser. Et puis, yebi. Modèle na yebi lié tant ba côté la Guinée roi. Donc, yebi ça qui roi pena makambo ya Rwanda pena très bien. Alors, bimoni mboka na ndenge na Rwanda c'est un petit pays. Rwanda est un pays moka muke. Bozo négocier na Rwanda, bozo supporter bango boko pesa bango ba favoritisme moko boye lelo. Pour na biso sikoyo komi le quoi nini population na biso côté wana ba komi na ba guerre ko kufa bien te
coopérer na biso directement eza ba masolo biso to lukango na kati Angleterre donc coopérer na biso ba congolais directement biso mongo to sala masolo kitoko to na ba congolais ya bindeleti to na ba congolais ba meti babota na ba grec babota na ba libanais donc coopérer na biso directement to sala biso masolo bien to partager ba bloko no subie na ninga gagnant donc tout tika na yo ba intermédiaire ya ba rwandais wana parce que tant bon tchaba za lokola ke do bo pesa ba mutu maka biso za moka za munene Congo na tanga kala ezaka royaume oyo ba Rwanda ezaka na kati ba Burundi ezaka na kati tout na donc pourquoi pas ce fait que non ndenge za na ngwana pour ndenge biso za pays mo grand masolo zonga na mboka na biso soki bo monique que Rwanda ngo toi annexer Rwanda zonga ekota la Congo toi annexer Rwanda ekota la Congo à partir de wana soto lobito sala bongo ba bloka no se aussi là donc naza comme imaginer donc masolo a bien beta maka na ina loba susu boy président yena kata d'Angleterre awa yena Angleterre awa akuta na bato mususu mais je me suis étonné na moya na mutu azala na Angleterre te parmi ba délégation oyo ba yaki wemba président de la République na 1h du matin na Itro mutu azala na Angleterre te babimi na délégation ya président de la République azarane na Belgique na président kutakamo donc cela veut dire président tant na photo bakangi do président tuni okomawa ozomona na bloka bongo na bengi sur place bakamno na bima vino na comprendre te ba londe ba yawa bato mona na ibe masolo bazawa biso to zaliawa tango président na conférence bongo ba stratégie ba conférence bongo bobengisa biso te parce que bobengisa biso kana ba meeting to vanda ka bona ngulu pa obo tala ya zoloba non ba bloka bongo sikoyo bozo bengisa sikoyo na tuni ba biono liste wana oyo esalama parti ya Kinshasa vraiment liste oyo président na kati na Angleterre oyo ba koyambaye na délégation ya bato ya Londres liste eutala Kinshasa vraiment on attaque de commandement yango yo ministre sur ya affaires étrangères yango okomi ko commander à niveau donc yo sala la liste à partir à qui au tche bato ya yo et puis ba musu be la mais bozo cha président derrière voilà ça ba bloko fa na fungola po boyo kango po na otinde la pe ba yoka bo liste oyo président na kati na Angleterre et au salama na Kinshasa muza ya kawati muzo tanga ya ka liste salama na Londres bati bazaba kenaka bata Londres ozomona liste faut salama na kati Angleterre faut to boyite ndenge mo kalobi na ngabino on pasteur pe pour meza pe na Londres pe biso bata Londres pe babima te babima na bango na tangele kombo ya ministre d'état mo boye pecho Sori Boji, Alain Boji, on dirait, comme on dit dans Alain Boji, peut-être avant dans Istanbul. Na baza ministre d'État. Na ebi ete na be ba ete bana na ngabi, bana na bazu ba chance parce que moni caméra le bansu afinga caméra za mabe mais caméra bien, caméra bimisa mo batalon de bele ba bateme batambe musu na otanga kombo te baza pe ba ministre wana. Ba député, caméra bimisa bango. Boji wana na biana Alain Boji wana za ministre d'État, aza mutoyo ya parti ya caméra bata man donc de ba monde zakana na kati ya poto ba lobaka baba na ko loba même pas politique masola politique ko loba te saka so caméra yi ba kuta de siko caméra bimisa wa ministre d'État mais ba batama bana ba ko bimisa te basala ka masola na ki ba musuku pe ba yebite na bi bazala bango bele problème sur que zabu nga souci na nga na zo yebisa ka président continuer na ba petit na yo ezabongo ezala ndengwana continuer na ba petit na yo tika bango na ba poste na bango oza ministre Edokabi tika wana oza ministre EPC tika wana kola oza ministre ndenge Moïse aleki wana Moyindo Zanga aleki wana ya enseignement supérieur tika na poste wana akola wana na tango kubeta manana 2021 continue tika bango ba continue po ba kola na makambo za la bongo to moni awa na kati na Angleterre livre na Sibinois bomoni ministre Edokabi comment il a été aimé na banglais bandimiye a beti meeting donc bon la meeting en bon yango te biso totango na ba journal na biso ba tie ministre ya congolais na kati na journal ya Angleterre ministre Hydrocarbures donc banglais ba yoki ya beti masolo makambo ya Hydrocarbures bina ba bloc wana so pesi ba avantage ozomona ke mboka na biso ezoteka na ndenga ya bien donc masolo bandoke de bien il faut siko biso to longola kande esprit ya jalousie esprit ya kobelisa ba témoignage abato ezala bandeko mususu otuni
ndeni ndeko kingana bino komeka te écoute yebi bi bala est-ce yo mona muto apesa bala po mo ile ndenge za ngwana yo ndeko na moni ba ministre na ba konjo babangela basi na bango babangela so kaka mekolo baleka te moni kanso komeka te écoute makama basi kutu donc atio kuta le kamba la mo parti nini au pesi témoignage na parce que batu mususu babota maka pona wala mabe ya batu de sora monika mutu a luka le mabe pas bébé sa témoignage à mutu ce n'est pas bien eza malamu te yo so linga ko bébé sa témoignage à batu eza bien te donc cela veut dire luka ont changé donc comme il attend on ndé na zolo baké il faut okolisa mayele na yo o luka nini kozala sage pour la première fois dans la Bible le mot sagesse et le bamaka tangu batu nzamba apesaka Moïse Maïe pour construire un tabernacle. Donc cela veut dire sagesse c'est la construction. Donc selon la Bible na mayela bomoto un homme qui est sage c'est un homme qui construit. Moto aza kotonga azoluka tonga abongisa ndenga nazoluka na bongisa na talisa rabino ke il faut soutenir ba président la bino bo finga raté le ba sénégalais ba finga ba président qui ça le pourtant ça la babilo ka bien ba tout ça na kisala ba finga président la biso eza malamu te bito bo finga tango bakute na roi omoni wa fingi bo moni roi zo sekati bazo seka baza à l'aise donc cela veut dire ba mafinga na bino et yoka na ngote ba finga na bino ezong sa mboka sima ba otala ke ba bia ba rwandais tango ba mona bino bitala ba onde ba la bitala kudu tala kudu journaliste na ba tala kudu batuna ba onde ba finga président ba mo kudu so de pesi ba ngoboy ba koka na bangote donc bo pesa biso to sala masolo yango moni ke bino eza bino nde ba otekala ba rwandais mboka na biso parce que bino quand vous êtes en train de gérer président o abino o numéro 1 ya mboka o eza que no bino boza la béni à partir na ye ta bino boko finga kaye tango ba rwandais na ba mona ba zo lakisa siko pa ba impérialiste bato baleka ba konza ba bimoni ndenge za nango bango bazana bango bo bazana bango miyibi to ebike bazaka miyibi kino yibe na ba ni ezali ndenge ba loka mboka na biso koloka ngo za boye tango bino bozo finga muto ali boso ya mboka ezaka biblique te ebendaka malédiction na siko yoke na koloka bato bakobi ba miyibi opesa mutu mbongo bazo yiba na yazo détruire na bato bien baza ya bien baza le miyibi bakomi pe belé et non sous na lo bambo likambo ya 50,000 hectares oyo ça kombi oyo a spoiler yango il faut bolandela likambo wana pour beaucoup 50,000 hectares ça donc il faut bolandela yango parce que ba spoliation ya ba hectare wana tolingi masolo wana te. Donc, on a besoin que nous moutons surtout dans quatre namboka asala makamu bien, makamu kende bien. Donc, tout qui a l'esprit à décourager batu, tout qui a l'esprit oh ya ko put batu dans tout qui a l'esprit wana. Président de la République travailler na ba petit na yo, continuer kola na batu te travailler na bango po bango ndeza na to la lipongi mo nzangi a osala loko mabete. Ato la lipongi ba petit batu ni mo ba osala loko mabete. Ato la lipongi bato ya yo oh ya yo travailler na bango donc cela veut dire s'il s'agit somba batu surtout somba bango pour tous ka batu musu baza na parlement na koto ya nino ya ba binga bango so banani na boseni ba komo na bango ba pesa ba komo ba Maradona yo cela veut dire un dribblé maza présent c'est na dribblé donc ye côté na écoute ba kamambongo kutu ko le battement to ko le bango ka un jour na tikiawa. God bless you. Thank you. Bye-bye.